Fali enfin en France. Enfin petit Fali azongi na poto bandeko na ngai awa eyindi. Hein? Bozalaki ebele na ba confirmation basali ba video ba émission no babotoli mwana wana passeport na visa pa Fali pupa. Enfin petit Fali de retour na poto. Petit Fali émotionné moyen T. Petit Fali ayemba na avion asala nini aboyi kofanda. Il faut bato baya koyebisa efanda papa awa bato makelele te kotiela bato makelele. Petit Fali tellement émotionné. C'est comme si nde mbala na ye ya liboso ya kokende France. Bandeko na ngai bo explique ngai bino bando confirmer bino bozali na ba confirmation que non petit Fali awa babotoli visa bazwi passeport c'est fini. Petit Fali wana kokendele sous poto te akokota kaka na ba carte électeur na bangola lekola ba congolais nyonso bakotaka. Awa sikoyo bofandi kimia boyebisanga nano. Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakala. Bienvenue encore une fois Balandina Biso Yasika. Ya chaîne Abiso INSNM officiel. Tozo souhaitez binoka bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle Balandina Biso Yasika. Si c'est toute votre première fois, tout comme Bala Nayo, Yaliboso ya kolanda chaîne Abiso INSNM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et surtout, Bobo Sanakapete, cliquez na ngonga ya notification, comme je vous ai toujours dit, malamu ya ngonga notification ezalaka. À chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika, bo zala notifié. Matière ekoti bandeko na ngai ya fin Petit Fali azongi na ye na poto. Bino babando tia tembe, bino babando loba ebele, bino bozali na ba confirmation. Na ebite soki bofandaka na Petit Fali bobando checker passeport na ye bomoni aza nango lisusu te, bomoni ne ba cancelaki visa na mais congolais motema mabe eleki. Motema mabe eleki. Awa siko boko retirer maloba ou bien boza na ba message mususu o boko pesa biso concernant likambo. Ana ou bien boko loba keza laki erreur. Parce que yango Petit Fali azu voyage na ye awa tozo loba za na France. Impatient ya komona papa na ye na podium. Siko bo pesa ngai bo ebisanga bandeko nanga. Pourquoi mot Congolais za motema mabe boy? Awa siko boko kosa biso nini lisusu. Parce que Petit Fali aza na ye na France déjà. Heureux tozo loba. Bino bozali na ba confirmation na bino ndenge ba botola ki visa. Boy koyebisa biso nini? Congolais tika motema mabe, tika motema mabe. Yo nyonso wana nini kaka jalousie. Congolais le baka makambo muto koleka na mokolo makambo. Ba confirmation ebele. Moi je l'ai toujours dit ebele ya ba Congolais bazanga kande eloko kosala. Akomata na ye na ba live tellement chombo ya ye, mega ya ye, charge ya ye, compte ya ye abandi. Ba mususu bakomi oleka tina ba émission. Lukuta na lukuta. Nani atafutaka yo pour que okotaka tina ba émission pour que olobela lukuta moninga. S'il vous plaît quand même. Façon bato bazali na confirmation na likambo petit. Moi je vous avais dit que nga likambo na opesa vie na ngate. D'ailleurs, je me rappelle na solaki ne ba warrior bo pesa biso confirmation. Des aki analyse na nga likambo. Parce que na koki ko telema kaka boembala moko non c'est vrai ba botoli nga na moni place o ba botoli ete. Na ki plutôt da ba confirmation ndenge ye moko azolo ba to mona e parce que zalaki moyen na tia vidéo wana ezaki te. Nga nazali na vidéo wana ndenge azola kisa passeport alakisi pe na ba visa na visa Schengen eza wana 5 ans.
botika bandeko na ngai kokitisa mwa valeur Fally Ipupa sikoyo yango asombeli etike visa ezalaka deja logement na ye tini na kozonga na ye je sais pas quand akozonga bandeko na ngai s'il vous plaît congolais totika motema mabe jalousie surtout totika jalousie ekomema esika ekomema esika ta moko ta s'il vous plaît quand même moko sepela kaka ne baloba soki moninga azwi sepela ya yo pe koya mokilo eza tour à tour eza king nani baloba nde nini king kelemba bandeko na ngai eza tour à tour oyo alie ya yo pe koyo kolia tellement congolais alelaka poto makasi wana nyonso ezali ka jalousie no mwana oyo akoya nde nini boye mbala moko baopportunité bandeko na ndeko na nga mutu na mutu azala na étoile na ye Petit Fally akoti na musique na sens ya comédie mais lelo c'est un artiste musicien compté aussi parmi ba artistes musiciens congolais et surtout azobeta na génération moko na mutu oyo apesaki ye makambo Fally Ipupa malgré ba Fally Ipupa baza ya kala ba ancien mais pour le baza na génération moko. Donc, eza étoile. Zambé azelaka te. Soki alobi ke non, it's now. C'est maintenant que étoile na yo briller. Mutu ako bloqué azate. Zambé a fonctionné na ye boy. Bandu balani. Bandeko lokola ba Petit Fally wana eza Nzambe activa yango. Et puis amoni ke non Petit Fally s'est encouragé aza na ba objectif na ye ambitieux. Yango et même ici kawazali topesa exemple ya jeune garçon noko ya ki na cri ya ba supporter bagangi lelo abeli liboma est-ce que boza au courant yepe akota kikaka boye ba pesi makamba kutani na ba beda chou ba pesi ba mbongo ba komo zoye na ba clip lelo toza wapi abeli liboma alors bande ba jeune lokola ba Petit Fally baza ba jeune ya ko encourager Zambé a lobi non, c'est maintenant, il est temps. Yepé, c'est un ambitieux, c'est un courageux. Il a dit non. Ce qui est opportunité, mon ani boye, batiakana. Et puis opportunité, anani, a Fally Ipupa. Quelqu'un qui est au top, qui fait la fierté de la musique congolaise. Ndako ki otia ba jete. Yango yalo lelo ti lelo Petit Fally azalaka na komi na e véhiculé. A maîtriser famille na e bwana na e ba fandi wana fa. Azalaki na parler moko boye lelo Petit Fally soko otali pa na yo lobi non c'est encore possible soki totali kaka 3 toke musika te lelo to en 2026 totala kaka en 2022 total en 2021 Petit Fally wana tozwi kaka vidéo de moi j'ai connu Petit Fally ngai abando salande ceux qui mutu alingi basala moi anniversaire na ye atini moi ceux qui méga à 1000 francs asali les moi vidéo koyemba na bala comédie mais lelo Petit Fally c'est un artiste et je suis sûr qu'on m'a tapé dans le Stade de France et puis ceux qui a matière kozala historique vous voyez un peu et oyinda bandeko na ngai armoko topesaka force baninga bana ya moninga kaka ndenge Nzambe afongoli opportunité étoile na ye alobi te il est temps que ton étoile brille maintenant tout sepela ya biso pe ekoya bandeko na ngai eloko ngai salinga bien eza émotion ya Petit Fally c'est comme si nde bala na ye ya liboso ya kokota poto Petit Fally émotionné tellement 100% eza moke ezali ata 999%. Petit Fally azalaki na ye émotionné moya te moko na mituna abando azalaki na confirmation wana te ke tolokola kokende poto obi eza nini parce que atali eumeli normalement Fally azwaki effectivement na bamosusu depuis début avril donc baki opema mwana mpoto bazwi mwa balie mwa McDo po bazala na énergie parce que les deux na les trois ekoyinda bazwi mwa mopepe ya poto wana bazala ya kolemba te alors ba Petit Fally wana babando tala kaka boye biso eza nde nini aigle visa eza awa passeport eza awa
tike kaka ya pamba na logement papa na ngai. Nzambe wana ayoki prière na ye lelo tozoloba Petit Fally aza déjà na ye na poto. Alobi na ya lingi alala ta na stade kaka wana namoni auti omona émission na ya auti ofsala kala te alobi nalala na nga na stade nalamuka ti kaka le 2 tokoti Stade de France. Donc aza tellement émotionné koleka la Fally Ipupa. En tout cas, ça fait tellement du bien bandeko na ngai. Awa naomi tuna siko muzeki ndingo eza nde nini. Muzeki lelo le 29. Moi oyo ezosila na le les 30, voilà. Ezosila na les 30. Donc toza na journée à lobby. Parce que les premiers on a to compter en gote. Journée à lobby kaka. Soki muzeki ndingo azwi avion te ko eza nde nini. Petit Fally yango kinga na bando kanisa. Je m'excuse bandeko na ngai. La bando kanisa ne Petit Fally agi. Donc azana muzeki ndingo mais ti lelo muzeki ndingo toza kaka na ye. Mais alobi visa na azwi déjà. Je suis sûr que Aigle azala na baje wana te. Je m'excuse. Akosepelisa ye pe akoyoka bien, pourquoi pas. Ba warrior tout baza wana na système moko ya propre. Petit Fally tellement asilinga mayele. Tellement asilinga na lobi na seka o eza esengo eza nini. Ezomona na vraiment pensa que bande na nga je m'excuse na mela moi maya. Voilà. Ezomona na pensa que abandozela eloko wana. Bandeko na ngai moya te nazoyebisa bino. Voilà. Nazoyebisa bino Petit Fally oyo alakisi penza ke te na bandozela Stade de France. Na bandolo natala couche natala droit Stade de France eza wapi. Enfin. Petit Fally ekoyinda. Allez dans les deux dans les trois biso tout tokutana na Stade de France. Kuna nde koyinda. Nazoyebisa bino ekoyinda. Potalaka match à lobby à Paris. Normalement match à munene wazaki nango yengi ba beta dans la Stade de France. Règle déjà basi balo. Balongoli ba pelouse ba placer ba matos. De loko nyonso eza déjà en place. Ezozela kaka Aigle atterrir. Hein? Et puis Aigle tokota moi totia moi mukie kaka. Nayebi très bien que eza likambo ya Petit Fally to solo la mais totia ka mukie. Aigle alobi concert oyo. Parmi ba concert ya stade o ba betami na Stade de France kozala parmi ba meilleur concert o betami na Stade de France. Alobi ebele o ba beti concert na Stade de France bas beti ba concert oyo ya na oloba na ba oyo ba beti ba 2 jours ba beti ba concert ya lelo eloko moko lobi pe moko. Donc c'est comme la même chose mais artiste à date na il y a 2 jours. Mais Aigle alobi aza na ye na biloko mibale. Donc façon Stade de France c'est kozala le 2, le 3 kozala façon mususu. D'une autre façon. Donc nazo comprendre nte azo préparer nini. Les spectacles, les raisons pour laquelle ils sont tout aux excités, impatients. Parce que façon ils ont expliqué biso koyeba na balobaka nini expérience ya Fally, expérience ya groupe nae moko biloko zolobe kozala plus que ye, plus que peut-être plutôt biloko azoloba. Parce que comment on a que journée ya liboso kozala ndenge mususu ya mibale mususu. Donc eza nini yaya oyo azo préparer biso. Et koyinda bandeko na nga jusqu'à maintenant deuxième jour solde et ça nous sold out. Donc il est grand temps que soit bien na yo. Ceux qui ont raté jour il y a le 2 le 3 rezoa kozala wana. Donc si aussi au sommité il est temps. Voilà bandeko na ngai, moi je vous ai toujours dit biso tolingaka boye tozo sala ba partage bino pe bozo réagir kuna bozo réagir na ba commentaire bomoni ndenge nini émotion à Petit Fally bino pe bo remarquer ou bien ça kaka nga moko
retour ya poto, retour à France à Petit Fally. Bomoni yango nini nayebi te déjà ki akomi mwana poto oyo mbala misato. De la même façon, j'aimerais aussi qu'on rappelle balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois, tout comme balanayo ya liboso à la chaîne Abiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner et n'oubliez pas aussi de vous de cliquer à la cloche de la notification. Comme je vous ai toujours dit, malamu yangonga notification à chaque fois que Ines NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Voilà bandeko na ngai tokomi na biso na suka ya partage na biso. Merci encore une fois balandi na biso fidèle ya chaîne na biso Ines NM officiel. Bandeko na ngai bilomo boyebi bandaka esilaka pe tokomi na suka partage. Alors permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine. Ciao.